Dans cette témoignage dans l'église ici, nzamba sala bino Satan va dénoncer kaye. Wa ko loba makamazo loba na Italie na nzambe na ye. Monde entier bi que c'est bagaza kana viwana, monde entier bi que c'est bagaza tire de Kambouane. Bon alors à quoi bon ou bien à quoi sert o ngana ko fabriquer loko mo na base, bon na base salité. Ba base ko sa réputation nanga, c'est que mutu nanga ezo sala mala mutu bendengini. Na mutu azo ba base bi bemba base na bango asaka ba base ta. Ngana za tango sala base te. Ngana tango wana te. Ozo ba kisema ba sala base yende diabolo Satan ngana bon wana te. Donc voilà. Donc ba kaniso ba ko kanisa pour nga ba kanisa. Azala mwasi nga Italie bango. Pour nga na bo nga na mwasi na mobali te. Maman, longola distraction za na mobile na yo. Vendre sa mobile na yo. Ya moninga na linga te mutu. Avant de dire bilanga septième je t'aime, j'aime pas. Ouais. Parce que je t'aime oyo. Et ça la lié mon question ça de deux personnes. Ouais. Mais si quoi moi son yemo banda ko vanda, moi on a liboso za na 20 ans. Pour on dit ma quoi pour accepter qu'on soit zemi o zaki na libungu o zemi oyo ya moi on a liboso wana mobali wana malobani na bimisela kayo. Ba kombo nini yango atangela kayo. Na ebiki na je t'aime pesa la kina kati. Ndeko na ngai. Moi na mibale ozwaka na tani na moma nini pour na ebiki je t'aime pesa la kina kati. Ya misato ya mineti na suka. Tout ça la makambo tout réfléchir. Ndeko moi si eloko na koyebisa yo soki ngana yaki ndeko na ye ngana beta prophète wana makasi ya solo wana ouais oh ngana beta milangi na mtu papa na beta na enchaîner yango c'est un tournoi parce que déjà ozo obebisi famille wana déjà famille munene ouais parce que bana wana baba fana ki papa na biso a violer ka biso est-ce que vous trouvez normal et là on est beaucoup na kati ya mitu ya bana nous sommes des africains et là on est beaucoup ça pour na bana wana bana na babonga to babeba na yo soba ya maman zo ndima vraiment que non ba beta masola bongo na réseaux sociaux na limisa kana utiliser le terme parce que na moni mutu ne salité vraiment et non bébé c'est réputation na yo moko yo quand so sali bongo nde salini ndesko mobali msoko ya so abaniki non lokola mobali wana zaki ya tabana ko viole ba kasi mususu yo kozwana nde kutinde akolala le yango bango penza bien o lapi penza vraiment bongo so ya mutema besko aya na oya mabe penza ba bana mona bana makolo bana kenda ka ba makolo zonga subo ite otamboli malamu te ya bongo tsheba bongo na se ebisa nzambe na ngatana makambo nani mosali na yo ayebisinga ozuza ko sela ngwana voilà osali le motema moko pou na sengi divorce asa yo ndumtu ngina besoin au divorcer na yo alors au luki raison so za moi sa prophète wana bolingani pour ça chemin na bino tika mbala batu kimia exemple TV Kitoko rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube Exemple TV Kitoko rien à dire. Yaya ndé toyo comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission Star au micro. Star au micro est une émission Oyo et sa cabine d'information fiable et crédible. Ils appellent émission Oyo et la cabine d'artistes préférés Nabino Bolinga Kamini, artistes musiciens, tout comme peu artistes comédiens et comme maman toujours dans mon amboka RH Mukanzu, autrement dit Motonanzambe, moi maman Sarah et papa Théo Nakweti. Là, je tiens déjà à remercier mon équipe technique. Je vois déjà mon caméraman privé, mon binga boss, c'est celui qu'on appelle les DO, il y a eu un Rwanda et pourquoi pas toi mon boss. Donc merci beaucoup pour cette belle opportunité qui est accordée à RH Mukanzu. Nani wana boss et Barési place aux Ali, il y a eu un Rwanda garçon binga garçon qui garçon intelligent. Merci à tous les abonnés à Exemple TV. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne Abisso pour que vous ratez à ta information de mon côté. Pourquoi pas toi
Chris Kwendelo, balobi mobile ya moto depuis Paris et pourquoi pas toi Kazar Kindou mon frère babo séjour na yo na kati ya Belgique ba pasi ozali et on donc le lo kande boloba ki na biso RH Mukanzu yambela biso 7e bagarre mikolo yo internet et si génion soyé batunyo so bazolo bela kakaye c'est pourquoi biso peut osali ba recherche na biso comme d'hab tout le la binoye pour que tu me un peu solanaye mon caméraman sans plus tarder fouelanga déjà porte na pesa déjà bon beauté et pas mère nangai bonjour mère. Bonjour mon fils. Bonina santé. Oui Nangola Nzambe ça va. Nangola Nzambe ça va. Boni évolution musala. Oui évolution musala les autres qui bien Nzambe na lola zo loboko. Quand ndenga misana ko protéger donc azo protéger toujours donc nous ce qui est bien. Avant tout, nous avons présenté mes condoléances parce que nous avons fait la moko ya bino. Oui, oui, tu as fait le moko ya biso, maman Makila paix à son âme. Donc, à autre kufa, il faut que dimanche au menayo qui va changer programme, là, on a un programme fixé. Mais moi, mon équipe manakimia banana na représenter ba condoléances na banana. Nous avons mené là abattre la bango, à protéger bango, base la kana kimia, balongo la distraction, base la concentrer. Pour à partir de maintenant, des mots pas y a visiter. Donc, à autant on a enlevé nan. Donc, vous avez la distraction, vous avez la mine concentrée. Vous avez la distraction, bon, bon, ils ont distraction. Voilà. Comme ça, et distraire, ok. Donc, vous allez concentrer, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Cédric et Sassa, mon grand frère propre depuis Belgique. Yom Tolinga, merci, c'est un bagarre, tous en aïe. Ah, Cédric, c'est ça, Makasi, alléluia. Cédric, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, alléluia, trop. Merci. Donc, on est là, toujours continuer toujours une émission d'Abisso. Merci, Sango Yaliwa, Maman Tango, et Komila Kio, Mama Kila, Ozoa Kiamondengeni. Oui, en tout cas, merci pour la parole. Sango Yaliwa, Maman Makila, Tango Komaki. Bah liboso artiste ko fana yo kango et frappé ngati na mona kango moins non na mona kango un peu normal na ndenge nini po déjà basango ki trop mère akufa trop voilà basango zo mama akufi tu akufi tazana bomoyi mama akufi donc ba choc yaki déjà et donc il y a qui est là qui déjà nzoto donc tant on est ko yoka yango soki ya 15e fois que non mama akufi na kumisa e kanzambe na bi en tout cas paix à son âme. Parce que maman Makila bela ki mingi donc c'est vraiment une intervention mais donc voilà. Merci beaucoup. Là, je profite aussi pour présenter mes condoléances. Les artistes et comédiens on est d'écrire avec vous. Tous les là ensemble Nabino. Là, je vois directement ma maman que j'aime beaucoup, Sarah Ndiaye. Moi, c'est Nzambe. Donc moi, je suis à Linganga pour les Kabatunionso. Donc il y a eu un mot on a bamboté na yo mertoko tapena na ben ya lisolo na biso donc le côté biso to luka awa kolo vraiment internet ba te belé bazo le bela sérieux et puis l'actualité ça vraiment trop mikoleza na base eza yo par rapport à makambo utaki koleka c'était un bagarre bongo limotema c'était un bagarre salibo mais apparemment to ki keba makambo nyonso wana eza na okaka babiloko na yo moko oyo moko o créer yango pour que o luka base ozaki na mutu moko ndi ba cité kombo na si c'est tonton Hervé à ça la rappel émission yene mutu bagarre c'était un bagarre za susu na actualité te c'est mieux o créer lisolo boy pour ozonga lisu sur le terrain pour na yo okoloba nini pour na nga za lo okoloba te wana omoni soki mutu azoloba donc c'est que satana pour Nzambe so asa fungoli nzela na longoli mabeli bosa mutu donc satana yaka na balolingi na yaka na bandenge ne bele pona ko ya ko fina ko étouffer donc voilà ton terre veut payer pas yoka ki yango na église mo quelque part songolo pakala ndabité ameki ko supplier ngai na boyaki ton terre veut que tout mwana batu to mobile ko mtabisa maman soki Nzambe azo kangolo Nzamba fungoli Nzamba alobima nkamba bien pona yo pourquoi pas ko dénoncer Satan. Ton te fait que tu n'as pas mais nga na boya na motema moko nga bia te na stand témoignage dans l'église ici Nzamba sasa bino Satan va dénoncer kaye wa ko loba makambo zo loba na Italie na Nzambe na ye monde entier bi que c'est un bagage na vie wana monde entier bi que c'est un bagage tigre de Kambouane bon alors à quoi bon bien à quoi sert o nga na ko fabriquer lo mo pona base bona ba base salité ba base ko sa réputation nanga c'est que mutu na ngai do sala mala mutu bendengini na mutu azo ba base bi bemba ba base na bango na saka ba base te ngana za tango sala base te na tango wana te wazo ba kisene ba sala base yende diabulu Satan ngana bongo wana te donc voilà
Mais quand tu as yo ozoloba obongwani mais habillement na yo ça montre pas que habillement ça dit absolument rien. Là ça montre chérie, habillement ça dit absolument rien. Mutu musa kola tolo double pain kiti mapute kiti na sama kolo. Mendo kinganga munene. Ya solo. Moi ngolo bakate soki mutu alati pantalon ba ati coupé. Donc na kola ta sou coupé tan le comme pépété. Donc so mutu alati chemise donc c'est que mutu wana za donc c'est que basi nyoso bataka ba chemise na RDC bazana ba monde wana. Non. Bien le monde entier non. Exact na monique non ils na mana ngana somaki na lata yango na lati yango. Voilà. Et vous vendez un chanteur na ndakute. Pour cette bagarre atiki makambo bobo na non. Voilà, cher internaute, boyo kinde cette bagarre azoluba donc elamba elakisi motema te mutabongola bongola ka motema na ye et non a changer ka bilamba na yo koki no ko changer bilamba mais soza toujours na comportement na ce qui osali ata eloko mon côté. Là je profite directement ko pesa ba mbote belé na ba oya ngai ba lobi Fanny Barcelone moi sin Zambé depuis Paris donc moi so sola ka koleka ba signonso yango wana toza na merci 7e bagarre yo mutoluka toza ne toujours Fanny Barcelone moi sin Zambé tozo ko ba toujours yo mutosola koleka ba signonso Fanny Zambé solisa Tenabe solisanga te mais yende asola koleka basi nyonso Fanny Nzambe kitoko Nzambe. Voilà, merci beaucoup moi si Nzambe hein moi si Nzambe. OK. Mère tolinga to lobela lisusu sujet oyo nga na fandi dernièrement na ndako batindelinga lié moko Nathalie na moni un artiste comédienne aussi a joué à capé très bien ça la pe ba makambo na moko particulière mais j'étais étonné à côté la émission na émission na ka tu le dis que non ils ont la film moko bo joie qui mobile na yo o joie qui mobile na yi mais en réalité ils ont un film te ndenge bato bazoloba ils ont vraiment vie réelle na bino siko bo mema qui en sur scène. Je peux dire quoi sur ça? Nan kama lobate ba on yebati donc le golo mona ke za bongo baza na ngonde ngwana pour ngamo mukulu ntutu na bike za bongo te alors moi na bato ba kamata charge bongo kinela ça n'a pas de sens bablo musunga na encourager ngote na yebite so aza marié ou pas mais ngablo musunga na encourager ngote ngablo musumo na mususu na yoki kande matinga mbala mo parce que mona ke non satana donc azokosa donc azoka ko troubler na mutu na za na yepembe donc pas na ngai énerve ka ngai. Donc ba kaniso ba kokanisa pona nga ba kanisa azala mwasi nga etali bango po nga na bonga na mwasi na mobilité alors botika ko penser ba botika ko sala ba au moins te bino boluka ba base nga na ko sala base pona zo ni na gagner ni base ngo futa combien so base ngo zo futa lo boy bisanga pota musunga na zo funga mate boy bisanga so ke futa ke logo musana ba ki wana sko na sala bino ma vrai base na zo le pena mwasi na cholo wana nga mo pena mona pena base solo boya satana mta lokuta ko ni nyongo bonanga iko. Ah, c'est quoi ça? Ça t'en a partout. Oh. Bon, ton père va bien cocaoté. Merci beaucoup à toi, Babi. Mama Sarah Ndiaye, Mama Rodé qui Mukanzu, Mutabota RH Mukanzu, Nalinga et Belé, c'est pourquoi Nalinga peut boka trop parce que sans yo RH Mukanzu Azati. Pourquoi pas toi, Chris Sekendelo depuis Paris, donc mobile sur la Rolika Biba, l'union sur Balobi, mobile ya moto, Ngoana, union sur Anga, tout bolinga RH Mukanzu, bon continue toujours à s'abonner massivement à la chaîne Abisso Exemple TV pour que vous ratez à information mon côté, bon commenter les bisso d'émission, bon liker les bisso d'émission, bon partager les bisso d'émission, bisso à toute sa chaîne il y a différence. C'est ça la différence dans la chaîne Moussoussou, to finga moutouté, to critica moutouté. On est là juste pour vous donner les informations fiables et crédibles d'Engue et Zali. C'est pourquoi tu quittes la descente, tout ça descend sur le terrain pour que tu aies information à source. Tu as maman na sur cette bagarre, tu as toujours na katia émission. Maman cette bagarre, tu as qui tu es là qui on a groupe il y a Lizzy Boy Fondation Licha Lichi, mais pour le moment Fondation santé. On a dans Lizzy Boy original. Voilà, Lizzy Boy. Maintenant les autres comme moment na yo les sous na katia groupe il y a Papa Kikedi dans comment on appelle ça G10 donc et le connu sali qui aime ma kuna na katia G10 et le sali me manga kuna ils en côté nous sommes des artistes étant le Kiki d'Azwa les canis na bango na batonto Hervé na baninga na bango bazalaki ngazalaki te bon Kiki d'Azwa acteur moninga oyo to na Ellis Boy groupe moko donc abimere mendenge nini kunezanda kuna yo il faut ya c'est pour cela na ya dans la sens wana ils ont ndenge mabete
Ils ont un contrat moko signé kuna Non, parce que kuna toyoka ke bango baza bataba contrat bato ba boye boye. Zande bazate bazana batumo baso bazande basolo la rande. Solo là bango ba solution ici. Ake na bango ezaki nini à travers yo ndenge nini? Ah ba mbanga mabemo. Ya solo wana. Tonton Hervé. Tonton Hervé mbanga mabemo ko. Eh yo ndimbu ngaba bezi yo ndimbu ya utenga mute na zota la kaka akeza ka 5 tonton Hervé kutaye bakata sutu kaka tamba bengi kaka amoni ngala tourna chabi oh mère ya bikana yota rikedi voilà nga c'était ngapena comme na G10 ah mais ozaki na réunion te maman ebo ngabite na eba te bo sala réunion mardi ah mère na sepeli ya mbinga et sala nga vraiment plaisir donc na pesa ba président nysto ba mi président nani ba mi Kungu ba Tchèque, président Pharaon, président Nyonso ya G10. Merci. Ande boyamba kingai. Merci. Ande bofungole nga motema. Donc voilà, balinga pe mona mwasi mo pe boye azala kati na bango. Bana basi bazali balinga pe ka septième baga pe abaksa makati na bango. Donc voilà. Merci beaucoup à toi, mon boss Barési, pour cette belle opportunité que vous faites. Barési, c'est mon petit frère, c'est mon petit. Hein? Voilà. Alors, qui n'a pas toujours confiance, donc c'est le boulot. Garçon moko bien sur l'arabien. Garçon moko cool, garçon moko gentil. Très poli. Très intelligent. C'est tout. Voilà. Moutou na inde sala. Salaka. Merci beaucoup, mère. Si je n'habite vraiment à l'élo, tout compte vraiment na Katiaben. To meka un peu ko solo là et ça la rabino na ndenge nini tanzo le kananzela oyoki que actualité moko boye les autres circuler l'internet bazo finga bino artiste ba publier bino artiste boza bandumba artiste boza ba lesbienne nga trouvango normal hein nabi na artiste ba finga ndo na trouvango normal ba finga muyibi na trouvango normal et si longtemps nabi na za nga bongo te bona olandela ni nzela mais bino ba monte bana bunda nzela nyos ba bengi bino éducateur ya masse tant que kasi yango fo kasi yango okolanda ngo te poso obana bunda na masse voilà pourtant masse déjà alobino ke ya yo zandumba yo poke obundi bitumba non logo za éducateur nga za éducatrice donc nako sala buzo bate nabi ke nzambe nde muta zo mona makamuno si alobi ke nga zandumba mais nga mona conscience nabi ke je ne suis pas comme ça donc voilà. Merci beaucoup. Ezaki question moko na mekempe ko beto li solo ezali ko lobama pe par rapport ya artiste et comédienne moko pe Ariachou otoyebi vraiment très bien. Alors to moni sikoyo lelo tozoyoka internet ezoloba Ariachou abebisi libala ya bato ya master na ye moko camarade na ye moko bayebani na kombo ya Annabelle azwaki ya mimi l'église moko pas prophète na bango. Alors que Annabelle Wana déjà c'est une femme mariée. Alors prophète Oyaba Ariachou de apesi prophétie pas ya Annabelle l'a dit Annabelle mobile ozane na kati ndaku azali ndoki. Entre temps mobile na basali na déjà ba né belé bazana bana 6 mois na banga liboso azana 20 ans mais ba réalité ko bimakeno mobile na mutu afrena kaye Annabelle pour que azo mkandate a marché te a baluka place moko en plus balobi lisusu mobile na ye a violaka bana na ye. Alors moi si des temps zone na ndaku azui décision na ye ya ko kabwana na mobile na ye asengi divorce en tant que une femme oza mama pe obota oza pe na bana conseil nini okoki kopesa na ndeko mwasi. Oui, j'ai 3 enfants dans un conseil na opesa ndeko mwasi. Conseil na opesa ezana na liboso amitala nano. Tant ya le balbine ki no mobile na ye aza ya yite mobile na ye aza na ba makambo oya sala na CCC pa ya bana. Voilà. Il faut azala moto ameka un peu ko réfléchir avant d'attendre que mobile oyo na vivant na ye pendant ce combien des années nazali na bana 6 bana oyo mobile oyo batano na vandi na est-ce que mobile oyo akosanga mobile oyo atrichanga mobile oyo sala nanga mabe soki ye mobile wana abandaki ko azo kanga azo freiner pour azo comment dirais-je azwa nini mikandati mais ngana poto na biga na ngana poto te mende na yoka na poto siko za de boti mona moko bembale okozwa déjà mikanda siko yeba na 6 ba moko charge wana na ye prophète nganda lobini wana charge wana baboki ni ba mobile bongo soki mo si yo moko tambola na malamu te
bablo muso za ramona biso moto yo moko ozoko mikanga freiner moko sans le savoir voilà ozotambola ta musu bien te nzamba zotala biso na pesi yo nzambe so na pambola bon musu ozana pote ko pamboma na hote voilà nzamba otabi oso na pambola osala ngeloni rester bon en plus balobi na lisusu mobali yana aza mobali ya vie na ete mobali ya vie na eza mobali na moko boye makangu na ba ko vivre na aza na Kinshasa awa ende mobali ya vie na ye papa wana aza mobali ya vie na ete vraiment ndeko nanga ta yo moko mobali ya vie na yo boboti bana 6 babiete oya vie na yo okuti boboti te yaza na Kisasa yo kaka so lingi omona mboka elenge na Kisasa na bana 6 wana problème ezate futa billet yaka Kisasa mais mobali na Kisasa ça na mwasi na bana nena nda kasi bon professeur ko ya mobali ona za awat ayana bana wana nanu 6 wana Kisasa awa ayako mona mboka elenge tala kaka ko mboka elenge voilà comme ça les restaurants bango sima maman longola distraction zana mobile na yo vendre sa mobile na yo ya moninga na lingaka te mutu avandika babilanga 7e je t'aime j'aime pas ouais parce que je t'aime oyo et ça la lié moko esangisa de deux personnes ouais mais siko moi sona yemo banda ko vanda moi na liboso za na 20 ans po ondima kwa po accepter ko zwa zemi oyo zaki na libungu oyo zemi oyo ya moi na liboso wana mobile wana malobani na bimisela kayo bakombo nini yango atangelaka yo nayebi ke na je t'aime pezalaki na kati ndeko na ngai mwana mibale ozwaka ye na tani na moma nini mpo nayebi ke je t'aime pezalaki na kati ya misato ya mine ntina suka tosalaka makambo to réfléchir kosala makambo na sentiment te moni bato baluka babese bango nde alors nga naza na temps bese te bato bazoluka babese bango wana basali eloko mo basala babese na bango ngai na ta kosala bese te ndeko mwasi eloko nakoyebisa yo soki nga nayaki ndeko na ye na nga nabeta prophète wana makasi solo wana ouais na nga nabeta milangi na mutu na enchaîner yango parce que déjà obebisi famille on a déjà famille munene ouais parce que bana wana baba fana ki papa na biso a violé biso est-ce que vous trouvez normal et là on est na kata mitu ya bana nous sommes des africains et là on est bozo sala pona bana wana bana na babonga to babeba na yo soba ya maman zon ndima vraiment que non babeta masola bongo na réseaux sociaux na limisa kana utiliser le terme parce que na moni mutu ne salité vraiment non non bébé c'est réputation na yo moko yo quand so sali bongo nde salini nde so mobali musoko ya so baniki non lokola mobali wana zaki ayota banoko violo ba kasi mususu oyo kozwana nde kutunde akola lelo yango bango penda bien olapi penza vraiment bongo so ya mutema besko aya na oya mabe penza wa bana mona bana makolo bana kenda ka bo makolo zonga subo ite o réfléchir mabe vraiment otamboli malamu te ya bongo chema bolongo na se yebisa nzambe nanga tana makambo nani mosali na yo ayebisi nga ozisa ko sela ngwana analyse voilà osali lengo te moko po na sengi divorce ase yo ndumtu na besoin au divorcer na yo alors oluki raison so za moi sa prophète wana bolingani pour ça chemin na bino tika mbala batu kimia mais so ebi ke no olinga mobile no wana benga mobile no papa bana na yo vandisa ye chérie tel le prophète ayebisi nga otalisi te to landeko na ndenga normal pe yebisa ngelo oni à part wana lo oni so salaki so mbala zana bakisi moi malgré tout avec le professeur prophète alobi na mais ayeka quand même ko s'humilier liboso comment babani na français notre temps ko s'incliner comme voilà ko ami qui ici liboso na ngai ko s'incliner te ay comme qui rabaisser voilà ko s'humilier ko se rabaisser yango ka bata français bamba pona bopona misa to wana na lobi wana moko na yango asali bongo oui oye osoni na mobile na yo chérie nini mobile na so azana bolingo na yo ako expliquer nyos akobombele loko te en plus balobi mobile yango nde moto alongola na Kinshasa memieti na poto tala niveau mobile ya bomwana babandi ne banda bomwana oya Kinshasa nde siko yende ya vie na yo tala niveau kindoki au moins yo moko nde mutanda ndoki ya vie na yo voilà yo oluka ndoki ya vie na yo moko ndoki ya vie na yo ngai na bonga te ngai makambo ngai so avancer te yo moko ozotambola malamu te otambola divagation vraiment otambola na désordre zo batela ko tshalo kolo wapi moi ça libala tshalo kolo sika moko azangi discernement te azana ngota tanda bongo so azangi anga boya mobile na vraiment discernement ça te maman moi na vie bino bato tanga mingi bolingo sala ka ba intelligence te c'est ça
yango na senga même nzambe mingi sona sa ba prière na ngai nzambe pesa ngai sagesse parce que sagesse azan de quoi intelligence pour intelligence c'est benga sagesse sagesse nem de benga intelligence yo bana français ko ngwa tira point ngaba mais sagesse ozana ngotela mona ngona bato ebele vraiment otala bani ko ba français otala oh il n'est pas sage le ba makatala mambazo loba tout le monde a rango moi c'est mon amour musu bazo loba bobi amoto très sage tana ngazo contrôler maloba nae vraiment voilà maman solo na mobile na sengo pardon 25 mobile no ponanga obike na vandi sio bo na 7e bagarre vraiment to bandela ko solo la so bona zangi ndo ngana pumbo na ibinu kuna poto kuna to vandi makambo na mesa mais yo mo so lingano kisasa ngazanga na Congo kutangai je pense vraiment que mobali ayoka ye par rapport ndinga humilié en plus atika ki na hôpital en bête hôpital mobali bela ki limbis azaki ko bela maladie na hôpital gravement mais kasi choc oui choc ouais et ça choc tu penses que vous en a cœur ya ko limbisa toujours oui so linga ki moi snia vous a toujours na cœur ko limbisa pour moi si pas yo ki mabe pona ya vous a pika na cœur ko limbisa mobali yango moi si azom saka esprit na place avant na mobali na sola na mobali o est important yango wana donc conseil ma casse na opesika yango wana donc alongo la distraction so ka kota na kata distraction ako perdre na bana no moni sata na mususu nga panza bato a séparer na papa na maman ouais bino bana sisi botika liwana bozo bokomgo tatone encore divorce conséquences saison nga pa ya ba nzambe na lola nzambe ka batela bana wana vraiment alors conseil ni ko pesa na ndeko na bino o azali moko comédienne na bino pe arrière show par rapport que azali cause ya divorce ya bato wana en tant que ndeko na yo concert na yo bosala na musala conseil ni ko pesa na ye ndeko zo tangama oyi ngaba boti na ngaba kufa ambo oh ozakande orphelin de père et de mère vraiment et mukolo siko ça m'a fait mal ngamo na zaka tata ya baleki na ngai ngamo na zaka mama ya baleki na ngai ouais na boko la bana bandiko na nga na oya ngai alors yo tinda nga pesa conseil na nga ta musuna olo bango kila ndenge mususu bali makamusu ekei donc il faut éviter conseil na pesa kaka ke non abenga prophète nae voilà abandela prophétie biba vanda prophète pour na prophète na kusaki prophète na lobageno ezaki ya lokuta ici vraiment pour makambo nyonso etika ngazo kama basa mabala mikolo bakomka ndi mabala ngomina manzanza mosa libala a se respectaka o santi biso na kala tant to bana mikito mona mama biso pour mona ke na tant ata pas voisine na ngona ngam problème mais biso ce que mona ke mosa na bala mona ogo le puta na tola ke na ngam kuna ba copine bokuta na boyeba na wapi vraiment pour babali place moko n'importe quoi bon ça m'a bino moko conseil nanga na pesi bino ka yango nous totana mer 7e bagarre au quoi rappeler na ba prophétie ba to pesa kabino nga ba prophétie il y a des prophéties et des prophéties au côté la prophétie musumu sana nzambe mo zo pesa au scientifique mageno ou aza nzambe oui azo ko excellent vraiment prophétie ya solo mais musumu motaka bo mo aza aventurer mo cheka lito yo keka pona au décevoir réalité vraiment pour nga na décevoir makasi nataka wana ko moi batu musumu atala ba esprit batu prophétie mususu prophète mususu pa kota loboye alors que solo beto so pa mon gars esprit mo faible nguma bani ko ni to ba biloko moko boye yimo za conscient zo mo ngena iloko na sala ngote iloko na yebi ngote bazoko se wana sko mo beto ngo sko ekoya ti onga jonki o flic yo la nga biloko na tena sanga bi atra wa distraction papa to solo makambo nzambe oza important to soma ouais pour nani to longola ka biloko wana oyo kusala profession pour apesa mbongo non ya on a sepela na prophète Konde Paulo Dominique papa wana nzamba pambola ba prophète obazo semi ba trouble na kati ya ba foyer ya batu lelo ba misu ba koma ko benga na bana batu mwana azana bana belé ba koma shege kasi oui ba koma à cause na bango c'est nini yo ko pesa pana na sana conseil na pesa bango te batika nde batika bana batu ba fa na ba parents na bango batika bana o mona mobile musa yeboye abibana na mosno yana baona ndako mwana na surtout o wana yende mtabe bisa musa na nzoka nde lokuta mobile nzabu satamula ne mabena vie na ye ekomi mbana ya mwasi ale bana batelengana te batelengana bakei bakomba shege libanda tuzomona ba shege bele
atteint na butu lobi na Éthiopie na qui passe moko za na 5 ans musuna na 7 ans bazo bunda bato bakabala bango te botika bango ba sheki poni baza ba sheki mo tela ke elongi mwana ndako ayebi lisumu te vraiment parce que bazo betaye asali pe kaka effort azongisa pe kaka abandi pe kozongisa wana bandi bunda na tele bonga na ye wana tanke mama na zuga papa na lata kila pona kwa na lata kila goma pona bimaki na kwa na ke sumba mapa na longa papa na ka buna betika na masoko kabi yo tika muninga mama ye moka bandinga ayo kinde na kaboli bango na séparer bango vraiment ba c'était ba ko tika bango bi oh na bino ba parents ba c'était ba tika ba tika bango ba shegi isala kinga pass bazana bango bati bazaki na baboti lokola biso yo bazana bango ba shegi donc tu vas protéger biloko na biso vraiment na benga biloko na biso ba makambo na biso ba faire na biso to protéger pour esala bien. Merci beaucoup à toi, Luizou Elanga, depuis Paris, garçon mobile ya Mbinga, mobile à Tonda na kati tellement na ngwina e, toza na mer 7e baga, to développer toujours na kati émission na biso quand na lobaki na bino hein, ba bonne nyonso ya Exemple TV, bo continue toujours ko aimer be émission na biso, bo liker be émission, bo partager les biso be émission, bo critiquer biso, bo commenter, bo loba nyonso bo ko loba ba nyonso bo linga RH Mukanzu, ba tout bo finganga. Ba nyonso bo sipa na RH Mukanzu nga sipela na bino, na linga bino kande bozali hein. Là c'est directement message na artiste et comédien donc boza wana pour conseiller la biso musala fierté mboka na biso eza bino bosala biso pe bieta mususu to fandi boye nazaki na ba problème nanga mais à travers vous na s'y retrouver alors ba bengi bino éducateur ya masse bola qui ça vraiment que solo bozo ko éduquer masse na place ya kosala ba biloko boye juste pour créer ba buzz à tout moment ba ositaka ba kombo na bino à tout moment ba ofinga ka bino en tout cas et ça la biso vraiment kitoko communauté ça la biso passe parce que ezana ba boti mususu pe ba penser que non à cause de moi na atinda ye na métier au bino ba ça ta le rôle 7e baga masumu eleki moni non na lemi na ngai tina tubela na ngai na tika na ngai boleka to tubeli masumu na yo nzamba ko limbisa yo vraiment hein ke boya ka boyenga o soki na saki boy non ba base o is ma base musu matram musu kitisa o ça détruit libota na mobimba vie na mobimba au toucher pour mon quoi bien maman c'était un bagarre tu penses qu'aujourd'hui quand ceux qui montaient ko bimela yo a proposé à payer 100 millions de dollars aux zongi là ba makambu na yo oyo dénoncer est-ce que vous assure que ko rien a été oh mais ceux qui se quoi y par exemple ceux qui aillent par exemple na émission oyate oyate nzamba ko permettre nzamba pesa nzela bloka bongote voilà oyate nzamba jamais ko permettre muto ko mekanga oyate mais nzamba make up ba tout ça ayebi asa meka ouais la télévision asa meka makasi na bien oyate oh il passe pas somelo ndako oyate de toi enterrant pas oyate vraiment. Merci beaucoup à vous. Je suis en tournoi quand on a le bac. Bon, on a sur les cercueils, nos cimetières, nos bachelors. Vraiment. Ah oui, et pendant qu'on peut voter quand on pose une bonne ébélé. Ah oui, tu comprends la idole na yo bato ba bandeko landa yo. Ba acteur bandeko sala so ba fani batalio na ndako. Na zo mero idole. Lelo yo changer obongwani bango batika na eloko wana. Na bon conseil na masumu ni na bano sala onga na obongwani. Na la conseil na pesa mutu te. Conseil na ba fanatique na 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 conseil pesa bango te. Eza na osenga bango ne merci na ba oba soutenir nga. Merci na ba oba zo boka ba fleur, merci na oyo bazo ko benga nga bazo ko fortifier nga. Merci na ba oyo bazawa na vraiment pour na ko kotindela nga ba verset biblique vraiment izo sala nga bien. Donc ce na comme na nga 0h23h na otanga ba verset na so baninga ba otindela nga parti à poto. Donc merci na sœur oyo benga nga parti à Mbandaka. Vraiment na senti vraiment que non oza na souci na nga penza pa bayi na kotanga kombo na nga te vraiment na sœur na ngai oyo aza na Lubumbashi lokolo c'était baga kotanga kombo tenga bi na kotanga kombo na mboka za lokolo kombo mutamboka lokolo en tout cas vraiment Billy lokolo je te salue à ça voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Toza awa, to koma nasuka vraiment ya émission na biso quand de tolobaki de l'auto que la bino mer 7e bagarre parce qu'il y a le ba vérité en face. Là soit lembi na e ayaka ko bimisango. Chris Kondo le babi mobile ya moto depuis Paris. Ya yango wana mutasunga RH Mukanzu Western Union Simanda kuna benga yango. Ya yango wana babo un jour à toi Kazar Kindo depuis Soudaf.
Donc place aux alines Zamba Batelayo et Azanayo vraiment. N'habite yo tolinga RH Mukanzo Belé ou partager la émission Salakande Toyo Kanaki et ça la vraiment bien makasi. Pourquoi pas toi Olga Mpassi la fille à catalogue la naturelle depuis Paris, maman na Farel Gigel ainsi que Christine Chanel Mero Sungaka Borfelin. Mero Azalapina les 5 chaque les 5 on appelle RH Mukanzo. Zoamo et loko on a qui est la paix Borfelin, orphelinat et ça la vraiment bien. Yo mutoza na souci à Borfelin parce que biso misusu peut aux orphelins mais ba mikolo des merci c'est baga outi koloba alors ça me fait du bien d'abord raisonner pe ba orphelin tata mon boye ah RH Mukanzo qui est la bande konayo et ça la vraiment bien yo mutu peut on a besoin on a souci ya ko supporter ko aider ba orphelin donc numéro RH Mukanzo ezawana bobenga et ça la vraiment bien makasi merci tiens baga to bandi ko kuma na suka émission na biso boni ba programme na yo ba programme na yo ya groupe na yo eza difficile comment programme ya groupe na ngai ezokende bien nazo répéter na hôtel La Fleur avenue Boussou-Diano numéro 120 so boye wana pas honorable Justin de Nazawana so boye wana beaucoup tanga chaque mardi jeudi beaucoup tanga na La Fleur donc Nazawana numéro dans un téléphone est plus 243 89 39 72 708 boye beaucoup tapé gérant na ngazawana gérant na ngwa yambanga na motema ofungwama gérant Freddy na PC Motebele pour tous na hôtel mususu na La Fleur na Matadi gérant Joël na Matadi na PC Motebele na PC Patrick Ibanga le multiplicateur Bic Rouge na PC Motebele bisi Kazali na PC tout le travailleur na bosante Samuel qui na bien que 9e baga na PC bango nyonso tout Elena Pemba na PC Motebele tonton Hervé mon petit je t'aime vraiment beaucoup na la fort na pesi ba mbote belé na pesi pe mbote na vie na ngai papa na ngai pe kosu mutoto na pesi ba mbote belé bisiko zali na pesi mbote na jeune ngoma les pétroliers maman Véronique Biaka José Dimwena de longues jambes rythme Ivoura na pesi mbote bisiko zali na France Léa Soki na pesi mbote bisiko zali Aminata Ndonga là à Londres na peso mbote Sainte qui sont pas moi c'est papa qu'on voit qui sont pas na peso mbote bisiko zali na peso mbote na Mireille na papa bienvenue Kindu na peso mbote belé na Hollande bisiko zali na bosante JR Kumbi na moi c'est Mireille Kumbi Lukeni na peso mbote belé bisika bazali na peso mbote na fanatique na nga surtout sans oublier maître Igo Sala de Panama na pesi ba moto bisika zali na pesi moto na vie na ngai vie matone na pesi ba moto bisika zali na pesi moto na batu nyonso tout au bazola nga partout dans le monde na pesi pe moto pa na yo na pesi moto na RH Mukanzo voilà na pesi pe moto merci na ndenge mbinga na plateau na yo na pesi petit frère na ngai boss na yo Barezi mon petit je t'aime vraiment beaucoup Mobala Mbinga au moins tant le barana nous a calme posé wana ça la nga bien ki nga na centre mage au bimisa iloko ya bien donc vraiment merci na yo merci na chaîne na bisope et ça la nga pe bien nga pe na dans chaîne nga pe c'est un baga TB TV donc ce pour s'abonner pe na chaîne nga ça la bien et to abonner pe na Barezi chaîne na bisope comme nango exemple TV donc pour s'abonner pe massivement vraiment merci na yo na éviter de ceux qui ont bien à contact directement et pour na bato bazolanda biso oui notre pesango c'est 243 89 39 72 708 ozwanga moko ni garde corps ni onini ngamoko ozwanga directement na pesimbote na prophète Konde Polo Dominique master nanga ser nanga ya nanga epela moto ochichi esambo kandi to solaka cardinal na peso ba moto belé bisiko zali donc merci. Merci beaucoup à vous, Mère 7e Bagarre, d'avoir répondu à notre invitation. Et ça, pour la première fois, mes ambalais soukate. Déjà. Voilà, et pas RH Mukanzo. Et pas l'équipe pour la première fois. Voilà. Alors, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes, partout dans le monde, là où vous êtes en train de nous suivre en ce net moment. Nous vous disons un grand merci parce que vous disposez qui battent à Bino pour que Bolanda RH Mukanzo, Bino Yeyo, humble service.
critères na conseil la bino comme ça là ndebo kotinda biso hein tikana pesa bambote belé na modadi wana benga e papa de papa hein tonton veut les ça muto sunga RH Mukanzo osala keno RH Mukanzo azala na père na bossa na raté na ozala jamais ngana bolamu na yo je suis là toujours en forme na conseil lo musala c'est pas gender to lo banaza fier ya moi nanga la fier ya ba nanga donc et ça la biso peut bientôt qui sera yo soni en aucun jour merci à vous babi baliza bakouk nyonso bambote na bino yango wana malgré mkolo wana kanda ceux qui ba citer comme peu pour bloquer ba citer comme peu pour bloquer mais nous vous aimons tant pour tabino toujours au cœur on est là toujours na bino donc c'est la bino comme ça là donc émission na bino yango yo star au micro oyo bana kamama tous les jours et pas moi na mboka RH Mukanzo en tout cas abonnez-vous massivement sur votre chaîne RH Mukanzo sur votre chaîne Exemple TV pour que vous ratez à information de mon côté donc vous likez l'émission vous partagez les biso l'émission vous commentez les biso l'émission nga RH Mukanzo ça la nga bien tabo finga nga na sia ba commentaire wana tabo critique nga na sia ba commentaire wana tabo sala nga ba remarque na sia commentaire wana et ça la nga vraiment très bien pour que ne ba kolongola ba laki na nga na poussana na kende liboso merci à toi mon boss et pour belle cette opportunité que tu m'as accordé ba bile mbinga boss de moi nani wana ba lobi barezi mobali mbinga mobali bogosser mobile intelligence il y a pas de comme toi mon président donc merci à toi les amis militaires motema bolam oyo zalaka nango kande na nosaki na bino lobaki na bino déjà que non les 5 mars RH Mukanzo sala descente ko kitala bande ko naye orphelin na orphelinat donc yo mutu ozara na besoin ko sunga orphelin numéro RH Mukanzo zawana atana conseil na yo attends à moi western na yo pour bande copie bazota eloko akolia ça nous fera énormément plaisir et puis le coup ils ont pas ya tata Nzakoma merci à toi Olga Mpasi la fille catalogue la naturelle depuis Paris maman na Farel Gigel ainsi que Christine Chanel et pourquoi pas à toi balobi Chris Kwendelo mobali mbinga mobali bogos depuis Paris mobali moto l'homme de quelqu'un j'aime bien l'appeler comme ça et pourquoi pas à toi mon caméraman privé balobi de un coup sous des mois qui sont mes banda ntasa que RH Mukanzo abimana image ya bien boye et pas na bino en tout cas bossa la RH Mukanzo confiance bo pesa nga vraiment confiance et besoin temps ya ko aimer l'émission RH Mukanzo et ça langa vraiment bien quant à moi na comme vraiment na suka émission tika na pesa mbote na vie na nga donc ba bia motema vio alinga RH ko le kabatu nyonso babi Hermès Balansoaga ngo wana mo pire vie libanga suka yo libanga na Instagram kande balobaka to ça ndenge to yokana ki quant à moi je vous dis déjà au revoir on se retrouve prochainement bye bye. Gloria
iniciativa. Obrigado pela salvação. Me desta vida alegria, meu amor. Segura minha mão, Jesus. Eu te amo tanto no meu coração, Pai. Vem, vem. Oh, alegria. Jesus é bom. Irmã, vem na casa do Deus. Vem, irmã, vem na casa do Deus. Baila, 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 baila. Vamos embora, vamos embora. Alegria. Jesus é bom. Jesus é bom, vamos embora, vamos embora. Oh, Pai de amor, Tu és o único Pai. Jesus, minha referência, minha referência, Jesus, minha referência. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, toute ma vie, je te donne toute ma vie, Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Longtemps j'ai erré loin de toi, sans la foi ni espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey.
une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV du Togo, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV du Togo, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Togo, rien à dire.